Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour. Bonjour, Balandignon, soya BBC, Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépendre quand on a air beaucoup de vidéo, na biso, bon week-end, na bino nyonso. Et si que les les bino partout dans le monde. Et zanga bino BBC Mpoï TV. Shalom, famille Libota. Bonjour la Chine, bonjour les Péchalov. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nalobara toujours, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, tikete nzambe nanga pambola bino, nzambe nanga amunelanga bino. Voilà. Kota aimé partager, ce que zambala liboso s'abonner, ça a toujours biso bien. Titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso pe bomoni. Je crois pasteur Mike a salaki message moko. Atindi yango sur ma page, ma réseaux sociaux. Na nyonso. Je crois bino nyonso boyo qui commerce qui s'est exprimé. Et loko kakanga na kapta ki mingeza ke non aza mutu ata aza na ba mabe na ye. Mais c'est depuis son enfance oyo andima ko salela nzambe. Bandeko je crois na loba toujours awa na bi monde spirituel ou encore ceux qui monde spirituel. Vie chrétienne ezalaka facilité. Vie chrétienne bandeko ezala facilité. Et na loba toujours que non bozwa kabasali ya nzambe spécialité ou encore bozwa kabasali ya nzambe te lokola baleki ya Yesu e soki pe ndenge nini non bozwa bango lokola batu nyonso eza juste identité kaka nde ekeseni ya koloba ke non ye aza serviteur de Dieu yo oza serviteur de Dieu te. Alors yango monaka bato mosusu balapaka na bavi na bango soit disant que non na okotaka na nga église soute parce que pasteur wana soki asalaki nini elaleli ba pasteur nyonso bato mosusu bakata makolo na l'église pour na ba pasteur. Alors na lobani na loba que non lorsque vous fréquentez église tu as un père spirituel avec toi, pasteur na bino aza, maman pasteur na bino aza, bozwa bango na premier degré te. Bozwa bango lokwa batu lokwa bino lokwa yo sumu kaka bango pe ba sumu kaka. Mais nzamba pesa biso kaka toujours temps na circonstance nyonso boye ba kokumisa et puis boye ba kosenga bolimbisi. C'est ce qui est important na vie ya mosambeli. Alors yango mona nga na respectaka mutu nyonso oyo ami bengi serviteur de Dieu parce que na yebi alliance na ina nzambe te. Alors il faut toujours kozala toujours ka souple ya keno ozoa pasteur ochaye na niveau moko boye oeza yango te yango mona bato ebele babetaka mabaku bato ebele pe basala nini batika ba église soit disant pasteur wana ba pasteur boye ya c'est parce que bino bozwaka bango na premier degré. Yeah, c'est au moins ça. Alors, voilà bandeko, je crois titre na biso bomoni na photo ya miniature. Ezo zika kaka, ezo pelaka toujours moto na makambo après pasteur Mike ko lancer message wana. Peniel a la raté, aza toujours sur les réseaux sociaux biso nyonso toyebi ke non. Peniel asa tombo ki mikolo na niveau moko pas comme possible. Alors, eloko ezo sala pasi eza juste na comprendre kaka communauté na bisote. Depuis pasteur Mike a publié ki makambu na ye ya Zénith ya concert na ya Zénith concert na ye ya Stade. Alors ba combat ezanga raté mais combat ya ex-femme na ye Peniel ndeke mabe makasi atelemi lisusu pona makambo mwana abimisi ba makambo ebele likambo ya ye na pasteur Mike ake kotanga ba kombo batu ebele nazo ebate bato bazo entourer soki bazo entêter bongo bandeko parfois ça fait très mal ya kotala
Non, bandeko, tosambela nzamba solo te. Tozana na ba ignorance na makambo ebele. Parce que la méchanceté à ba niveau, on a na zomona na communauté na biso. Non. Ils a vraiment bien te. Peniel azo zanga awa ako aolela ambrie batu aloba histoire oyo mabe azonga boye mabe akoma camarade na zawadi mabe atanga bakombo ya ba Deborah ba sœur Deborah ba maman Sandra atanga bakombo batu mabe. Tout ça communauté zo sepela nango zo betela e maboko. Mais ça fait très mal. Mais nga bandeko bomoni loko ezo leka boy na batumi bale oyo to souhaiter ka mabete. To souhaiter ka mabete parce que nzamba tikali juste. Nzambe atikali juste ata pasteur Mike kazana ba mabe na ye. O elobi Peniel que non na yebi yo depuis mes 17 ans, aujourd'hui je 29 ans. C'est-à-dire que non 12 ans na yebi yo très bien libanda na kati. Comme pour dire que non zane lo moko ko échapper ngaité. Ça fait mal, hein? Et là, au air moro na ovana na otala na bi Peniel oyo abima ki na libala na ye akei. Après tu ko moni na ba mibali soki 3 soki 4 ala ki sibiso sur les réseaux sociaux. Na moment wana zaki na batu na ye wana azaki na besoin pasteur Mike te. Ce qui manque Peniel les a que non mobali penza oyo akoya ko maîtriser esprit na ye na no monanité. Po soki penza za na mobali oyo ko maîtriser akotia ye à l'aise. Je crois peut-être à Kobo Sanata pasteur Mike. Loko la zo kaka ba garçon moko oba oya ka ko sakana na vie na ye yango wana ozomo na zo sa ba bêtise nyonso parce que je ne pense pas moi si yo ye ko bala moi si peut-être yo lobi que non ozo bala hein tout le temps azaka na ex na ba problème tout le temps ko bimisa ba bêtise tout le temps na yo moko ozo benda bilili to ozo ba que non moi si aza dangereuse. Bref, bandeko, après pasteur Mike obimisa message wana yepe malamoko na ba page na yepe abandi pe kokoma. Soit disant avant pasteur Mike asala message wana après 2 semaines il y a 100 kosolula na banana ye amonika kashada ya benga ki pour na koyebisa que non papa ebisi biso to koya vacances na poto. Moi je ne trouve ou bien je ne pense pas que non pasteur Mike eza faiblesse. Parce que na ngambu ya Peniel ndenge a discerner ango, a discerner akoloba ke non, pasteur Mike amoni penza ke non na memie likolo, alingi siko ya tindelanga bana patati patata, mais dans le mauvais sens oyo nani Peniel azosala. Or, ce que tali pasteur Mike akoluka peut-être kimia po atika Peniel atika na nou vi na ye kimia. Bandeko. To solola na nou pembe. Tozala na na passe na mutema mawawana ya bana ya pasteur Mike. Est-ce que boza vraiment convaincu à koloba si aujourd'hui pasteur Mike azongisi bana n'est pas Peniel, bana na bakozala bien. Ou encore tango azosala makelele ebele à pasteur Mike azongisela e bana. Tango pasteur Mike akozongisela bana, vous êtes sûr nde Peniel akovanda kimia? To solo là. Azalana bana salama kelele belé jusqu'à tel point pasteur Makazo azubana. Tango asali kindumba na ye abimi bimi na mibali abimi bimi esimbite azongi lisusu po amoni concert à Zénith soit disant que non akoboyikote yango. Bandeko pétition oyo Peniel na fongola ki wana po na bato ba signer bazala bandi makeno ba boycotter concert wana, il faut au moins 10 000. Il faut au moins 10 000 signatures. Yabato. 10 000, hein, je dis bien. 10 000. 10 000. Mais dans Minito, il y a déjà 8 431. 8 431 personnes ont déjà signé pour boycotter concert à pasteur Mike. Qui sont ces 8000 personnes qui ont signé pétition pour boycotter concert à pasteur Mike? Vous avez un niveau ou encore vous avez un niveau, il y a mon thème mabe ya Zaïrois. Est-ce que vous avez est-ce que vous comprendre que Congolais ont un thème mabe? Lorsque pasteur Mike a un concert na Zénith à Paris kuna. Bandeko, dans un premier temps,
Totala, honneur ya mboka na biso, un musicien gospel, un musicien chrétien, ake ko beta libanda. O ezala te. Malheureusement, Congolais, mutema mabe, mutema ya keto, bandimi, ba signer pétition pour concert wana ezala te. Et je suis sûr et certaine, le 8000 personnes wana, ba fréquentaka église 10 jours au jour. Mais tala makambo bazo sala. Bandeko bo aimer bo partager, bo aimer bo partager. Na oki mutema pas si tant on a tali pétition, il faut au moins 10 000 signatures pour pétition wana ezo a valeur et puis esala musala nango. Na kena ngambo signature eza déjà 8000. 8400. Bozoland 8431 signatures. Ya bato basi signer pétition wana. Concert eza na mai. Concert à mai eza na mai le 26 mai. Les autres avril, le 12, le 13. Le 13. Le 13 avril. Donc totikali peut-être na 30 jours, de ceux qui 30 jours. Tobaka un mois. C'est parce que les mois prochains. Tobaka un mois. Si on a 8431. Titoko na main. Fort possible. Pétition et bêta 10 000. Congolais. Est-ce que Boza vraiment bateau, Boza n'a pas conscience? Après avoir commis na ba bêtise union sopenia la salaki. Lorsque abanaï ko jouer azo play around na mibali. Wana zaki na besoin ya bana te. Pourquoi vous oubliez trop vite? Peigner la sundola bana kenda Congo kuna sala soki 3 mois, soki 4 mois na Congo a sundola bana. Je crois période en na sala kazaka na o garçon et Afrique d'ici déjà pas nani pasteur Mike kazaka sa zuibana. Bon, écoufélité. Makamongo pe les cas vraiment tant moulaï, je sais plus trop, je crois. Tant on peignait la oumela na Congo, on a bana bazaki déjà na Congo. Na ebi sauté hein. Voilà. Bref, c'est au moins ça. Ba période na nyon so bané ko enjoy na ba mibali na ye. Tant bana bazaki na États-Unis. Est-ce que boki ko zongi sata mutema mawa wana te botali ata bana bolobi ke non na miniti oso to bito solo la bien. Bana bazata plus à l'aise et pas papa bango ke pas maman na bango. Vous êtes sûr na makambo benye la zo sala bana lelo so bazana makolo penye na kovana na bana wana bien. Tangu pasteur Mike yemoko zoloba, pasteur Mike il faut leka asenga pardon publiquement. Publiquement. Bozolanda. Asenga pardon publiquement. Pasteur Mike, tant que tu t'es jamais excusé publiquement comme en privé pour toutes les... Bandeko Bozolanda. C'est-à-dire, pasteur Mike a s'excusé en privé. Au limbiciété. Au sengisiko, pasteur Mike a salanini a s'excuser publiquement. Mais moi, ngane nazaboy. Nako préféra ta mille et une fois. Pasteur Mike abima a s'excuser publiquement. Nenge penye la zolo bawana. Tota la so ki penye la kosilama. Moi je me souviens, pasteur Mike abima. Aloba a lancé un message moko. Et pas Penyel. Abengaka écoute madame. A s'excuser. Faut possible passer Mike à s'excuser. Donc ceux qui botali comportement Penyel, azo répété ka ba makambo. Azo répété ka ba makambo el sambri yemoko. Mais ezaka pasi ya koloba keno qui sont derrière Penyel? Est-ce que Penyel a la conscience? Est-ce que Penyel a quoi éduquer masse? Est-ce que Penyel n'inga za na za fi moko ke non, il faut bo pesa e penza, bo pesa e nini. Bo considérer na niveau moko ke non, akoki ko sala eloko. Bon, je sais pas. Na ebité façon bo zwe la Penyel o bozo soutenir ye na makambo azo sala. Citoyen congolais encore zaïrois. Boza mitema mabe. Pétition comme tina 8000.
8400. Ti le 26 mai, pétition est comme à 10 000 té. Congolais mouté mamabe. Maintenant, je me demande, Pasteur Mike Tango Abimi. Ça fait mal, bandeko. Façon nazoka makambo ya penye na Pasteur Mike na okango mouté ma pasi. Non. Mouté mamabe ya ba Congolais ndezo pesa penyel makasi wana. Soki Congolais aboya ki ko soutenir ye, je ne pense pas que nos penyel akoya ba bêtise. Depuis le 27 mars, je paye les gosses au téléphone. Donc depuis le 27 mars, atika kosolana bananaye na téléphone. C'est par une coïncidence qu'ils m'ont appelé aujourd'hui, les jours que leur papa a sorti son communiqué. Donc jour quand nenge Pasteur Mike abimisa ki communiqué na lobby, ndepe jour bana babenga ki. Bandeko soki tolobi totala, to solo la pembe. Pasteur Mike, soki apesa ki bana babenga papa na maman na bango, abimisi pe communiqué. Quelque part, azape mutaza na besoin peut-être ko luka terrain d'attente, ou ko senga peut-être que non. Moi soyo nazo bate na osane nde nini. Mais na ngambo apenya la zo mona ngoloko la faiblesse. Ba eski yo tango zo sa Pasteur Mike ya ko s'excuser publiquement. Ce qui tobi to loba to compter to loba basi ya basali ya nzambe. Est-ce que yo za ki vraiment oza ki penza mutu il fallait Pasteur Mike abala yo. Donc ozo senga pe ozo sala pe obligation ozo tinda ozo ba pe na obligation nyonso a senga publiquement. Après yo ba salité nyonso so sali nyonso nzoto na bas nzoto abasi tamboli na internet awa. Et puis ya ko telema Congolais boza na ndeni. Congolais bo réfléchissaka te. Dignité nini penye la zanango toke epai na tozonga. Dignité nini penye la zanango toke epai tozonga. Ngai kutu na soutenir Peniel. Ce qui peut-être Peniel après ko boma libala na ye to yebi vi na ye te ndenge kendaka to yebi ndenge to mona te. Mais bêtise combien to moni ya Peniel. Tina nzoto na ye ya bomwasi. To moni sur les réseaux sociaux eza. Ti ba bêtise tout. Nde bino batu bomoni ke no mwasi yako soutenir eza Peniel. Est-ce que ça vraiment digne? Ngai loko soki Peniel azaki penza leki nanga bandeko na ebité. Na ko bando nyata ye penza banzete. Pasteur penza Mike akenda nde ko bala Jezabel, soki Jezabel na ko benga kende ko bala démon ye moko en personne tozo ebate. Tozo ebate. Yango na basali ya nzambe lorsque ozo linga okende ko bala. Tala mwasi sambela nzamba la kiso mwasi nini okobala oya kosunga ministère na yo. Tal esa pasi bandeko moko soki na vandi na oloba kutu na okyo sala analyse nango te même mute mezo sala nga pasi ya niveau moko ya comment est-ce que peuple congolais bazo soutenir ndeko mwasi oyo. To ngeto soutenir Peniel peut-être to ebi ke no Peniel sa vandi na États-Unis azonyo kwama Pasteur Mike Boye mais ba bêtise o salaki. Ba vidéo to monial ak sabiso mibali oyo ba shege ba nanye donc mibali moko tina te oyo Pasteur donc ba okyo tele mata pembeni ya Pasteur Mike te nde mutu bino bomoni bo nani bo soutenir la pétition bo ke ko signer ba pétition na bino wana na ba pétition na bino les faits sur vous azo obligé publiquement ba sa nini ba senga ye pardon. Donc, Pasteur Mike a s'excusé publiquement. Bon, moi, Congolais. Oui, puis, tu sauter na concert, le quoi, moutou moko boye. Ce qui a ndenge ni moutou moko zanga na ye, dans na yebite. Au monique, no, bato bache yo kate, virus na ezongeli yo lisusu. Or, outa ki kobima, soit disant que no, to komi ba na nzambe, na komi boye. Pasteur Mike nzambe na ngai. Nzamba tala kite ke no liboso oyo kozala mutu munene. Nzamba mona ayeba kite ke no okobeta concert na Zénith un jour bien okobeta concert na stade. Akene continue okene ka ko bala Jezabel moko boye pona ko détruire ministère na yo. Ete ya bino basali nzambe o moni ke no zana ministère na yo solo bi ke no ngai vi na nga mobimba na osala nzambe. Please luka moi so ko soutenir ministère na yo.
Luka moi sur à soutenir ministère na yo parce que c'est pas et ça ils ont honoré té. Parce que ma rakena ko bala penzo oyo kaka démon yemoko en personne ne Peniel. Démon oyo kaka Peniel o démon munene. Mais yo toza kaka wana sa moyo yo. Ka nzambe a existaka te. Ce qui pasteur Mike a sambelaka. Batu mususu pe bazwa ka miracle kaka na ba prière na ye. Batu mususu ba ndimela nzambe na ye. Le fait sur toi Peniel. Toza. Communauté congolaise bo sunga Peniel oyo. Bo mona ka bo esprit de mort mutezo tambusaka e bo elobi bo moni pe a chezolo likolo to souhaiter ngote bana ne baza. Bokomi ko simba mitu après boya suko baluki la pasteur Mike en oubliant que non moment oyo azo sala ba buzoba oyo eza moment ya ko sunga ya ko telemela ko zongise na nzela. Elle n'est pas digne. Après ba bêtise nyonso ya salaki ya salité valeur à moi c'est ça qui wa oya ko loba ke non nin hey. Ce qui peut venir s'attendre que non pasteur Mike a ko zongisa to sala be mission bela to bia ko zongisa ote parce que za muluba Chimba weza na wana ya kosakana te na mibali yango oyo bakoya ko bima na yo ezaka ba problème. Pasteur Mike ka ezaka nzambe mawa ya nzambe likolo na yo ozomona pe ke non depuis pa kabwani na yo makamune zo kende liboso sikoyo demo ya Jezabel ya Peniel oyo alingia briser azo linga ko bebisa. Soki lelo pasteur Mike a décidé ko tindelo bana. Tu es sûr o kanga ya yo munoko? Oko esusu kotina ba message te keno bazotindelo mbongo te. Communauté to sungana peko, to sungana soki mabe eza botelemeli mutu na mabe na ye. Mutu azoya na esprit na ya mabe ya ko boycotté concert a mutu. Mais azotala ta bana na ye te keno papa na nda zo sunga bana na ye. C'est quel genre de méchanceté communauté congolaise? Yango yepe pasteur Mike abomela binoni nani? Est-ce que y est pasteur Mike abima aloba ke non ngai penza nde penza le kanzambe? Toza kakawa toza kakawa. Peniel, lande exemple kaka ya basi moi si anani ya pas ya nani ya Denis ceux qui Denis les. C'est qui les messieurs? Matou Samuel. Tozo souhaiter le au mabete parce que tu as encore besoin de tes enfants, bana no pe bazana besoin na yo. Est-ce que tu te rends compte que non Shaddai wana zokola? Azokola yo maman ozo sa ba bêtise moko boye so pende ya ndeni. Toi tu crois que non moi non so ka ko kisi 12 ans 15 ans à comprendre pesant makam peut-être oketa ko la pa yo do ba peka bana ngo apoto ne bazalaka. Mais tout ça communauté congolaise zaïrois. Lorsque pasteur Makazo qui ne go beta concert, c'est pour la gloire de Dieu, ça pour na yete, ça pour na bisoté, c'est pour la gloire de Dieu. Et puis ça peut fierté à Congo. Pardon Bati. Mandeko, tokutani prochainement ite ma passe. Bolimbisation na beti biso libaku. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, Yakozala Congolais. Tozala fier, Yakozala Africain. Tozala na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.